ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris, y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça koyinda umela soko yena agence hote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les kana Vril numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Léon numéro 25 umela Donc vraiment Babé européen panique de Djokour avec Yannick pendant son Congo, Yannick Wenge Babité Fatima Maé. C'est votre émission présentée par Yannick Wenge, Motona Kibunzambe, Motona Kodan, votre émission. Hola. L'organisation européen pendant son Congo avec Yannick Wenge, émission moko na Djokour. Alors Yannick Wenge alobi ke boti ke la place parce que ya yé pour nous corriger babino o basiti ya mike takenga bese le jobu na confirmer yango oni o tika place Wenge akoti masolo aïe ko sapete vous monsieur c'est ça le passé et monsieur za moko pendant sango chobu avec Yannick Wenge botuna ngani azaka moko mbali kitoko mbala mulai bomanga to bomalate Jésus Yannick Wenge Merci beaucoup le professeur Claude Ndombasi, le professeur Claude Ndombasi, grand prêtre na kasa London City, le professeur Claude Ndombasi. Merci beaucoup, Saïdi Bolobo Nzambe. Merci beaucoup, Michel Touzola, Amour. Merci beaucoup, Edino Image, grand prêtre à Panza Sangwa Congo, boss, full boss, Edino Image, Talara Yoz Arabien. Merci beaucoup, Pékin, Babi Arsenal, jeune plateau, la question beauté, pas sur l'Andabiso. Merci beaucoup, Igor Balou, Babi simple mais beau, aux Arabiens Makassi. Merci beaucoup, Babi Mege 30, Master Voice, Talarayo, Babi merci beaucoup Diki Bamona, merci beaucoup Diki Bamona, Talarayo, merci beaucoup Madova, Babi Mokondi, Talarayo, merci beaucoup Coca-Cola, aux Arabes prêtres,
faut bango bazami kemi kwa yani ki ngasa miati bango beaucoup besoin belé c'est du bon beaucoup nzambe merci beaucoup la Edino image le on a plaisir pour la bino artiste musicien papa Popi ex musicien ya JDT Moulo pour dans de tobita masolo en cadre de kaka émission bino panique de Djobou on a représenté par Yannick Wenge moto qui bonjour moto deux dan. Je suis déjà avec mon invité à qui je m'avais dit déjà. Bonjour Papa Popi. Bonjour Yannick Wenge, vitesse à Djobou. Merci beaucoup Papa Popi. Aux gens à Djobou. Awa, et puis relation dans un indéni JDT Moulo pour de Panzana indéni. Nous avons kuna tobi okuna. Nous ça que tikae ou à Djobou. Au Panzana c'est trop dire Yannick Wenge. Paris paraît-il on a bien la concerter, avec ce ba chanter, il y a kima qui est bien. Te Fazana et fait na PC moto JDT Moulo pour ya Jacques. Nga fait toi un problème ta nga tonto tiki vie séparation nga na fait ça voyage na ça na ya Djobou yango za les seules séparations nga na fait na nga muloko mais to benga na ka to garder contact sur la ka so pour moi loko ça te bine to kabolaka na problème mon avis na c'est que na bombenga na babi ou benga na te faire ti bo bebana parce que ça la gadi ka moi fo na king avant ya retour te on a fait na nga so makambo sala makambo familial entre nga na yi un spot ba yebi ngoti et maman privé na vie les kaki déjà tout ce bon ça bon c'est nga na 520 là nga fona ke Djobou na ke ça ba fina pour na ça que non na makambo familial nga mo sitanga ba bazala mboko to na ki final land la bata ba vitesse ndema comment était on ya ki au boma ko reste kuna bana posa na kuna ya pour ma famille au côté que non ya pour zongier maman libela yani wenge ba ya misaki ba kanda amisaki baratana na animateur pour entendre ba mbetaka de grammo ya Congo déjà ila makasi atona village moloka etande to fantani moyi chez mère Jene je sali aloko ma passa na nenga vitesse yo moko mona ngana vito kabona elomo mabezala ti na ya Djobou na mamu familia ya ngai en plus na sima na ngape yango salbo mona ba musicien o ba yemba ba disque lelo o ba sali ba focal na ba champe ba ba bimi nenga vitesse masanga dinara image de Wama qui n'a pas essayé de tirer ça mais paraît-il boya ki ya ROA au sali orchestre na yo et simba kité apoke na orchestre Melody City et simbité apoke na Dide Chombo génération petit Jésus vous expliquer ba la poto bola ndo siko mais ba la poto bola ndanga venanga maboke malbonnage le planificateur Bita la rose verte mana Davina Mick Lopez koyanga ngawa to nako ponte ya Mick on le bani par là bete ce parcours na yo ya Melody City après génération petit Jésus après au salini na yo parcours wana lone salaki olonga bokia te parcours wana eza lo mama besa mete ngata to sala ne condition de guerre to sala condition de guerre zaki ngande mna longwaki ne condition yo ne longwaki tiki bato zaki pion ngana pion ya orchestre wana na umona kata mara mutu ba privilégié pe bazala ena mutu mo arozala na osala nyoso oyo ya lingi eza privilège ya mouvement o ba pesa vous comprenez Yannick Wenge ndenga vite to sala condition de guerre ngana longwaki condition de guerre tiki pa na mai ba obeta. Vous comprenez? Mais maintenant, on a Melody City. Nathalie parcours à Melody City. Nathalie vitesse. Il y a des champs de guerre. Il y a une power. Nathalie, na Melody City. Melody City, ils ont down. Ils ont ici. Bien sûr. Ils ont down. Ils ont maman na down. Merci beaucoup, maman Irène. À comprendre, maman Irène Bengazi. Merci beaucoup, na babi business chez Roger Mabouibi. Superette exotique chez maman Nisha Motema ya Bobo Lutumba talara yo vraiment aux araki toko wapi. Merci beaucoup la maman Georgine Bengazi femme commerçante talara yo vraiment c'est du bon beau quand nous a prête babi et dino image boss the best full boss n'avait pas mieux ex musicien ya JDT Moulo pour to betena masolo na cadre ya émission ya biso ozaki pion okeneka po boma et orchestre ya génération mon orchestre mon rotena kenda kinde batunde bon molinga nga sekeza na étoile mo bat basenga nga to mise be na Djobou ba na biloko wana te basenga ko nini basenga na zana bango na travail na bango orchestre belé pour mon vitesse na nango ya nigio mo kozolo mo na papa Popi papa soin tout amola na autre et moi oui to que c'est interview quelque part mon vitesse na zana nango te so orchestre tout ba comment luka ba zapé na nga
oya bangola nsumu na bapetwa na kuna ba orchestre na otanga wana omona pe image na bango mo mutu mo imita ngo mona za nkati ponga ba nena ba bo idole na ngeza kashiditi donc bango pe bapetwa na so ba changa idole na bango mo do mo landa ninga surtout ba chanter ba deuxième fois ba mo landa ninga so ta ba mona ke no ba leader ba c'est bon pour ça là le roi papa popi le roi papa soir oyemba stemma structure donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Claude Ndomba c'est impresario prêtre na London City alinga yo moi extrait de papa Popi moi extrait moro boya JDT bana poto ba talo siko ba kata moi bien ouais na osala ti cha ya vina nga linga ngomi bolingo nanga boni osalinga bongo pourquoi yo tikinga na mona galère ai makosi malo pango utambia zembenga kiatika na yo kotelenga na letika ina ye mimbolingo nanga pourquoi troublenga bongo oni esali filme na nzoto nanga histoire frère fula makasi kimisalinga mungwa ya plaisir olobaki ala telinga indoto mama pour nous faire plaisir, on a casse-cassé qu'à poser des jours pour la tempête. Merci beaucoup, c'est du bois ok, Lengue Wapi, merci beaucoup. La étoile d'amour, fille à longue jambe, papa qui toko Wapi. Merci beaucoup sur la blanc la Beyoncé de médias congolais avec qui toko Wapi. Merci beaucoup na Chantal Beau la Saint-Père de Noël père avec qui toko Wapi. C'est du bois le beau ensemble Wapi, impresario Claude Ndomba si prêtre de prêtre Yob Mokanga Masoro na kati à London City Talarayo. Merci beaucoup et c'est du qui toko Wapi. L'invité papa Popi. Béton le solo à Ibodo. Il solo à Ibodo déjà Maxi Singer, il a un générique. Il a folklore, il a qui mongo. Ibodo. Ibodo zani. Mabe malamu. Donc il a boy. Li felo na yo. Il a mabe oyo zo sala. Lola na yo, il a bolam oyo zo sala. Et on te dit non tout à l'heure mongo na mongo bani babité Ibodo. Yango na Ibodo. Donc mabe na ngo sala bolam pena na ngo sala. Il a bino to batunsus. Le grand Jésus babimit Samuel Tabiala. Vitesse à Djobo. Et bien, on a un problème. Petit Jésus, déjà, génération petit Jésus, ça l'a déjà. Ah, du coup, mon chaman, petit Jésus, a fait son beauté. Yannick, on a fait son beauté. Pour apprêter. Et bien, c'est sous grand Jésus. Pourquoi là, on a polémique, on a beaucoup autonomie. On est la guerre à prêtre. Yannick, on a guerre à prêtre. On a un prêtre, on va Congo, on va ça. C'est moi qui ai grand Jésus. Petit Jésus, peut azali. On a rien à voir avec ma campagne. Bisous, les musiciens, tout à la poche. Il y a un cachoté. L'État va banga right. Faut banga l'État. Tout ça à l'État. Tout banga nzambe mais tout ça à l'État. Y'a mikolo na le ba. Na yemba vocal mo boye. Ba comprendre été. Pour salon maman. Oui, monsieur à presse. Revenir la star batangi comme nanga nandenga mabe. La vérité blessée kanga motema ndima balobela yo. Oye komi koloka si jamais tongi kaka kombo nangai nazoyeba te yanike wenge nangai. Merci beaucoup maison d'habillement babi boutique d'habillement Lilia Mandangi ezota la biso na nicho boze belé wapi yannick wenge na sinari na bedan na sibolanda papa Popi. Pourquoi papa Popi? Comment on a tiré pas JDT mais mina comment na ye na maramna pourquoi artiste tango sala loko chaque eloko to sala ba komba sikeya papa Popi ezali papa Sompe ezali Lollipop ezali ozo comprendre Roi Salem Saladin ezali donc ça va komba JDT te ngai yaza Roi Salem Roi Salomon yema olobaka Saladin Sajim okongote na moleki nzalo ba Saladin Sajim Salem. Donc, tant que mon image a remarqué, c'est moi. Mais on va le point dans mon équipe, vous comprenez. Déjà, je suis dans la spirit. Vous comprenez. On a eu ma spirit, il y a haut niveau, l'écolo. Vous comprenez. Moi, dans la musique, il faut l'appeler spirit, Kemba. Tout ça, la sacerdoce. Vous comprenez. Tout ça, la sacerdoce, spirit, c'est ça là. Vous mettez Bouddha, Moukila, Ngando, Goucha. Il y a sur la spirit. Le temps où on musique, il y a un peu spirit, on appelle le colo.
po yango ne sala eloko tu yo sala esimba zo comprendre Yannick Wenge vitesse ezali masana ngai. Merci beaucoup Papa Popi, merci beaucoup Nancy Bana Poto ba comprendre c'est du bon boka nzambe à comprendre. Merci beaucoup na Ogi Champagne à comprendre la vie Ricky service jeune patron et à comprendre jeune ezali ma vie GK na G. Merci beaucoup Papa Popi lelo tomoni fallait pour DiCaprio on a confié le milieu la petit concert ici comme réaction les amis pas que t'as un musicien congolaise ezaki surprise te pour moi ba check commentaire ba bi fallait pour pas surprise ba check confié le milieu bon et puis beta que si comme auto vieux à la visite en fait visite to surprise c'est là comment on va rapporter mon réaction les amis de plaisir à ma casse c'est ça le roi pour mon nga peu je papa soin Papa Popi featuring na fait nanga grand Popi Papa Popi oboye bichi de temulopoi qui te un peu na podium moro et ça a plaisir maman na plaisir ko na nini na leader mususu ba okana tena bana bango te basa l'effort ba luka bana bango to bana to ba to chamingi bana moi ndem to luka papa mais papa beso sel mabe bambo papa yebika papa za mutema munene ala kana mututa iyo ni mwana o mono siliki o mona papa betaki ngai boye mais so okei ozonga ndenga ya idéologie otara père à sa père au papa donne un peu de bénédiction pour me ramener ça bien donc si vous pouvez déjà papa na vous pouvez monter ça là au matin au met la siffler. Merci beaucoup Papa Popi toujours qui est dans le cadre de l'émission merci beaucoup la maman Irène Bengazi Babi Edino Image vous comprenez que Edino Image pour être full boss Talarayo boss ya Panza Sango ya Congo Edino Image merci beaucoup lelo tomola ki moto ba musicien mingi ba boakaka moto mingi ba musicien ba boakaka Sonia Chomo akufaki moi ce n'est pas tout tika biso awa maman tete climatiseur tant que musicien on habite le banino ko par rapport à maman na wa tout tika biso. Mes condoléances à la famille Chomo Mobimba PRP à son âme mon vieux on a fait nanga pe Chomo na ebele ba Congo to za na ve boyemo na yebi vitesse donc il s'alanga maman n'a pas si ton aura qui non fait nanga dai na mère dans la parler dans chambre na rab internet car on la rare c'est la Blackberry anytime na activer na mona ba mutu ndenge ki na vitesse internet donc ça n'a pas maman n'a pas ngolo banini par rapport à famille ba talo siko donc par rapport à famille courage à la famille il y a des gens mutu nyonso liwa isa destin donc biso tout au kufa. Merci beaucoup Papa Popi to le vraiment muke siko na ibodo to ko ta vraiment mozindo na album ibodo eza single tous albums la maxi single donc maxi message ni eza na maxi single wala message eza banzembo zebele ça moi tabela grand Jesus za nzembo na wana toza ba Melrose toza ba Chandelier vous comprenez ba ozota vous pesa ba tout ba chance vous ko ba massa sur fabrication ba beta vous comprenez donc le za na tanango album titre intitulé album normal les ça album normal titre nango do ba titre principal eza New Order vous comprenez New Order to ba nouvel ordre en français je te pêche en anglais New Order mais il borde déjà na kati ba chaque chose na kati. Merci beaucoup na bi ke to benga Ouvrir la star à côté à expliquer biso muke il borde eza nini tant que animateur j'appelle déjà Ouvrir la star bonne santé. Et ça libre des années bon va tout ça cliquer té il borde déjà inspiration venant ay présent Kadi ay masolo Gidel Kunko ay masolo tempête du désert poisson casque série ay masolo venant champion balondo ay masolo ke il borde on de kani masolo migolo ko ça mo extrait na bonne so bala na minicho on a c'est ça venant micho tambo donc faut na boire moi flash il borde venant chaque chambre a aussi fraîchement pareil ay masolo ay borde ouais ebela baya yoyo bazana nzimbute ba petite Yourville bazana Sidonie ibodo na lalela yo nandenga kolale mama na subela yo na meli mingi loko tampata mama ezaya yo Gidel Kunko ima solo mais revenu ba que boire la mon a été respecter na ba famille
babilo oyo tanga na kati yo mo teza respecter na bato batala na ministre neti nini masa nanga Juma Ramazan na masolo yo expliquer moi lokota panta na sala soki nini yo zo mona teza eza moi classe te lokota mpata eza logique eza ki mbongo na lingala eza mpata so ko na seba isone lokota mpata na subela so yo soni tena suba kena so meli mingo sani fo subat suba skonani zana bandela fo yo bien ti ebela baya yoyo bazana nzimbu te ibodo bapetite Yourville bazana Sidonie Roveli la stare kilo ya mboka ibodo na lalela yo mandenga kolale mama na subela yo na meli mingi lokota mpata mama ezaya yo mama ndule bandi ya koyemba wema po awa tozaka na sincere to yango boyema mama boye to ndeni mamuni eza simple eza logique nazobeta lisolo ke mama ndule bandi ya koyemba nga na bwaka mpo aza animateur na bwaka nazolela ke mama ndule bandi to mama zokota ya jaki azoyemba nga azobwaka. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, impresario Claude Ndombasi. Et mon senti que Jésus ma casse. Merci beaucoup, la Judith, les banalions. Merci beaucoup, je comprends que Jésus, boutique d'habillement, Lilia Mandangi. Talaka yo vraiment plein ou wapi bilambe za on ndinga ba vantité kota on a zo lamba bien ça bien papa Popi l'habité programme orchestre dans nini ozo boulot nini programme orchestre c'est école de chant de guerre ça toujours tozali wana tozo beta tozo répéter bon de préparer pour album de to solo to na chance donc photo ka suko ba soutien muto amoni ka sepel na ibodo muto sepel na ibodo to muto lingi sha na kati ya na album na biso new order basi ale mo logo on est là. Alors pourquoi ba orchestre Djobo qui dans liboso te zaka ba concert bobetaka ba concert ino ni za relation na ke orchestre Djobo et ke liboso te zaka ni boza ba producteur te to zaka ni pe produire ke bata mbongo ba na Djobo oyebi ba mise be ba beta ba concert ba mandia mise be ba beta ba concert ba mandia to tant bino na beta concert place bozaka on sait que vous avez ba mandia yamiki wengo somo nga na beta matolo nga beta matolo ti nga beta matolo so na podium. Vous comprenez? La maman qui l'aime, maman n'a le baébi. N'a betara, ma tole n'a podium. Son yemba. Yemo ressenti, se toucher, yo peut s'angala. Ton a repé la vie, n'a pas la phone, expliquer, VTV, pour besoin de inviter son mec. Le mot va misser, mais sous ce bébé, va s'embrouiller. On peut te musique qui pour la sarène, 50 sirènes de sarène, pour la passe na bango. Qui t'a fait la musique pour la mort valeur à nous les orchestres mais belé na mboko ba misem so mo la ba lora ba instrument la pessimino cachete na producteur on a fait un concert et bi kende dana azora instrument mo bo pas fait na biso maniko 900 balles 1000 balles a chewa na ba nini yo betara nous le bongo su cachete et que liboso ne makambo ngo orchestre que liboso kende ta parce que yo mo leader ozo respecter ba argument ya masolo na oti. Vous comprenez? On vit dans la musique. On vit dans la musique. Tu es responsable. Les photos, on a dit que nous, les navigues, nous sommes moins lourds. Et on y fait dans Ali Bokuma, dans le Djobo, il y a Mboka. Mère Djene, village Moloka, il y a possible de chance. Tu as chance place sur chaque samedi, acoustique et nos bêta. Moi, on a un aussi, bateau à Paris, bateau à Belgique, bateau à Londres, bateau à place de Fanny, parce que tu es Moloka. Papa Sobazuma Solo. Ma gloire Kalo, mon maestro. Merci beaucoup, Papa Popi. Revenez l'instant pour mettre à tenir. Ali beaucoup ma boye awa. Dans le village Molokai, boye awa. Pour mettre dans la potonini. Dans la Djobo Nyoso. Pour mettre en en tout cas, dans le Bamingité, Massalangai a parlé, Prince Kinsa, la Prince Luambo Masolo, n'a promettre dans le monde entier, qui n'a pas le monde entier. Donc, vitesse, il y a déjà septembre, octobre, si Maxi Singh a mené Bima Ibodo, nous tout bobina, pour se retrouver à 100% dans cette veine. Merci beaucoup, toi qui as pu te chiter, invité Papa Popi, pour le Banini.
na bato baotala siko programme eza nini mpe bato kotanga mwa bakombo mwa mabanga mpe esalaka bien baprogramme eza toya surcharge mikolo bato mpe bamonaka tolimwa tomona te tona bavoyage mpe toprépare tokende badebord to badéplacement toke bacape town badirban bapretoria baswaziland epa bofu na nga jino safi yabaki motema letisango imama mapasa yabaki vitesse eza totamba ti baswaziland tokotakota baprogramme orchestre eza boye chaque lundi mardi à partir de 10h 18h dans la répétition na siège na bicho chez Patrick Mafungu la percée vitesse en moko oya boya Patrick Mafungu ça mokili na ibakola tous on a base na saison on a répétition ça lundi mardi chaque jeudi tout ça un système il y a mini concert quoi mais ça en répétition pekaka mais ça va genre peka il y aura mini concert mais samedi tout ça c'est trop surchargé à on a moloka et chaque samedi tout ça là à concert acoustique ouais. Merci beaucoup. Alors revenons au Banine par rapport à Marmatuni Papa Popi. À Bossani programme il y a chaque vendredi dans Undercheck. Oh ouais. Tout ça chaque vendredi dans Undercheck. Vraiment avant le bana pe sa programme faut na boire sumolo mo amke. Ouais. Ou pe messane oui baba cri ayiba na écrit pour ngai chaque jour na so créer. Dans la piscine na boire dans émission na ou to le kana. So na bande so ba yiba. Faudra qu'il na boire na lomo. Bazo mela balomo. Bazozanga ba machine koswape nzoka edikami na ledi nozo nzamba kodenda na kodendela bana nyonso neponge mama tokodendela bango nyonso neponge mama kaska seri ka tempête du désert ba kuna onye sezaka bienté eza bienté na ndenge nini susu nazo kodendela bana neponge na ndenge nini mais c'est logique kodenda neponge yo c'est ndenge bazo mela balomo bazozanga ba machine koswape kasi edikami na ledi nozo nzamba akodenda akodendela bana nyonso neponge yaya akodendela bango nyonso neponge. Merci beaucoup Molo vers la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Molo vers la fin de cette émission. Moi de personnel ban ko to comme na suka émission. Ouais Yannick Wenge masanangai. Bon, ibanga avant bon na mabanga na ngana lobelo mo beza capital. Ouais, roloba. Elo na lobezani. Ba massa oyo na jobu. To par-ci par-là bani ba o to ba benga ba musicien. Nga senga bango o to ba beta musique dans Liban, na senga bango ba pesa musique na biso valeur. Comment lelo tu bomona ba kwa ndenge ba boto biso na minute o du marat na ba jobu o kenya ba boîte o ka ba nani ba beta to na ba sud-africain nigérien biso ba congolais ils ont mon passe vous comprenez donc na pesa ba pesa biso valeur ba pesa musique en na biso valeur et ton moment ba tu beta musique au fini ba tika musique au fini musique amatolo ba tika na ngana lingi ngana mise wana beta mato na hotel me la solo kwana na hotel me makasi bon pour na succès mbote na Fabien Debicte auditete mbote na Eric Poulet de Lausanne mbote na Masananga Jomo Dango na Paris mbote na Bitala Rose Verte maman na Davina mbote na Mick Lopez la patronne Blanche Neige mbote na maman Thérèse Luendu mbote na président Jacques Chamba vena yusaouti Paris akeba vers samoni moni mokili overseas ndezala donc vraiment na zelara vie absanga changa koli ve mwelo mobe monana mbote na Jidal mbote na président Kadima mbote na Koko Michel Tamwe baba. Ouais. Merci beaucoup Papa Popi, merci beaucoup. Masananga mère Palin, babo sanara été Charlène Saf maman na Thérèse. Bientôt boza bébé lollipop azo botam. Charlène assistant de l'artiste Chris Noble, vite. Charlène Safi, mère à Palais, impression beauté. Merci beaucoup, la Vénéra Michel Tamboué, grand prêtre. Vénéra Michel Tamboué, grand prêtre. Moi, ma banque impression Claude Ndombasi, prêtre, à London City, Talarayo. Na banana au Pessambote, na Vénéra Salon Bobo 5 étoiles. Ici, petit nanga Elina Irène Longa va travailler. Na Pumba, mère Nabissa Palais, Charlène Safi, maman na Thérésia. Somna Pumbo à Casca Serika, tempête du désert, les poissons de Djoubou, Azalara Moko,
Venangai Poison, Casque Serré, qu'on appelle Sembote, président Kadi, président Jacques Chamba, on appelle Venangai, il y a Palais, le président Harry Di Kaombo, Moté, ma maman c'était là, Kaombo, on appelle Sembote, on appelle Gidel Konkumbote, Venangai Guilain Kapongo, on a sanité, Tonton Baba, Venabiso, Yamicho Tamboué, Babi, les lions de la tribu de Djobo, on a sanité, Ali Bokuma, Mounga Djobo, mère Djane Djane, on a pour le moment Mouké, Petit Nyo Sobama Zézé, Bali Bolette, on a pesi bon beauté vraiment il y a bon mwana so na zonga na sentir na pesi ba sentir ba mettre nyonso ba cadre biso na mboko na pesi bon beauté mettre charger buzu ya mwana na bosanité mettre Razé Bianga na pesi beauté volcan triple maître champion Balondo na bosanité massa na pe Bengazi azara na porte awa na village Molokai na bosanité na pesi beauté so na pour moment mukina kin lycée Manchumba Mobimba mbote na bino bozole la on a boire bino te Juma Ramazani na pesio mbote photo clôturer ata photo clôturer ata le morot yannick wenge fona kotisa na mutumo boy Arnold la tonique ça tout lomba masana biso seka mouvement faut beaucoup tana boso la king il y a da formangola mais à côté de déjà ma solo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nabadnyo Soboula Biso. Merci beaucoup, la staff Nyo Sapanda Sanga Congo. Merci beaucoup, Nabinyo Sobabi. Boss Dino Image. Dino Image. Mon mari stress, y'a Patrick Marois Vendi. Mon mari stress, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 umela Edino Image Banza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Ouais Edino Image Banza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe